Mais tu as kina bato vraiment le pouvoir d'abino te za biso tout côté na mana ya mabe biso ndo to salva président et biso to bunga ngaza nimu ta IDPS abeza biso ka kepa bandeko baza makila moko ke no bandeko ne baluba pesi ma message ande ngala président na wika ba propos ba bi président lo ba kike boza makila nanga wana benza ya bien te moi je suis congolais na on peut se colo nanga te maintenant congolais na moi na kini na botama na kini benza na ma congolais benza kinois président za kinois et président za congolais à kini et puis président za président biso tout président za muluba président za mungala président za mukongo président za bikolo tout ça doit BBC Congo ils ba journaliste ba chroniqueur na ba musicien bango ba fabriquer ba anti-valeur ba biser na bana na biso bazo violer bango bazo bimana bango ba anti-valeur bo bwaka na comment mutumo bo vendeur de drogue mutumo voleur mutumo sala misala mabe ba mise ba ndo bwaka ye so bwa ki osala album na yo j'ai bien pensé album à pas 200 bateaux gouverneur bata ville qui chasse faut batalon abi bon aux en a combien de dédications 100 na mutumo faut futa 200 parce que ba comme wana mingi ba anti valeur ba porter rien dans société ba BBC bana ba tozo bana na ba batalon bébé so depuis so pe na pas tout temps la problème ba collègue na ba chroniqueur bata ba théâtre ba poto sika ba surtout ki poto ba embrasser tout le monde oh to yebisa bango mon ndenge bozawana bato beaucoup dans la bango ba vrai batapoto enlèvement c'est salama donc biso si to ça enlèvement c'est salama au mona mère malute au mona nyar kate au mona papa mbate bato boza na bango ba yebi poto te au mona ba pasteur ba côté na base pasteur mo créer base ka pour ba chaoka tala tout est vanitaire vient na défakeid mutu mo alingi basi so ba ko mai ya yebi ozoga tamboka zali poto Christelle Blanchot Christelle Blanchot yebisaye azalane Bogart te am no solo roza Bogart moza no solo vient na bisa cheter vient na bisa cheter comment ça perd comment la bilamba vient na bisa cheter te vient azalana mon frère comment cheter te vient na bisa ya cheter to yebi na mon frère te yazana sapekta cheter na tanga ba kombote po ba l'armée na mo ba ya finganga et puis même biso ba finga na bisa ba monike bateau tout va régner. Donc il y a une génération. Bateau tout va régner. Hein? Kolongola kofi lo va régner. Na kinda poto liboso na bango. Kolongola ba kofi. D'accord. Bat na kinda poto liboso na bango. OK. Comprends na mona nord, na mona magasin, na mona bilamba na vitrine liboso na bango. Oui, Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te commune. Hein? Aziza ucho benganga oh yaya lo relié zate. Karmia benganga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi, on a tenu 300 € pour la provision. Mais vous avez besoin de l'élo. L'élo, car on a début à moi, vous avez ça dans provision, toi, maman, tiens, une provision, on a coûté. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossala lisu sur le col à Anste, cuisine nabiso. Et bongi c'est li bande konabino, naba masa nabino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko, namokili mobimba. Consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso. Topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube. Topez beau benga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et que comme il s'habille loko nabino, naba famille nabino, paye pas ba master nabino, na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Nabisso, pack poésa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent. On vous grignote la nourriture là-bas. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode de paiement, soit PayPal, ton compte bancaire.
Congo Mokili avec le projet Mavros. Bayeli Bisso, gratuité à 100. Bonne année à tous les fidèles de cette émission. Vous qui aimez cette émission, rien que la vérité. Vous qui aimez la chaîne La Douce TV. Vous qui nous suivez, n'est-ce pas, aimablement sur Congo Mokili, La Douce vous salue. C'est un honneur pour moi de me retrouver devant vous. Pendant cette fin de l'année, ce n'est pas donné à tout le monde. Et Belé Bakoufi. Nous avons perdu de consoeurs, nous avons perdu de collègues, des parents, de la famille. Mais Dieu nous a donné le souffle de vie. On se retrouve en vie, en santé, un jour avant la fin de l'année 2020. Alors c'est un honneur, nous devons rendre gloire à ces dieux. Je dis merci au grand Dieu pour le souffle de vie qu'il donne à tous les téléspectateurs, à vous qui nous suivez, tellement nous vous aimons, sans vous, nous ne sommes rien du tout. Merci à toi Imak qui est derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de Congo Mokili, Simski à Kinshasa, à Doyoué, à Nelka, ils sont nombreux, Priska, Toutou, en tout cas je vous salue. Et aussi à tous ceux-là qui me suivent à Kinshasa sur Canal Numérique Télévision, toute l'équipe, en tout cas des Plates des artistes, c'est mon émission de tous les dimanches à 13h, je vous salue. Et vous qui aimez me suivre dans ma chaîne La Douce TV, je vous salue. Alors aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Comme Nassou Kambola, on s'est dit, il s'est passé beaucoup de choses pendant toute une année. On ne va pas tout décortiquer parce que vous avez ce temps est belé, mais tu as quand même l'essentiel à Bamakambo. Tu as vu que dans le monde culturel, tu as matanga, na tolo bela social nabiso politique nabiso tolo bela ba vie socio ma réalité socio tozo mona. Alors c'est important que tous attendent à Rosolango. Alors mon invité notre Tigana Zoré taboye bien déjà. Oui, bibana poto tombo qui déjà que notre Tigana Zoré tazawa bo sepeli parce que le messager est sur place, alors à repalo la roloba et puis ba vérité kobima et choqué na mototé car les paroles de l'invité n'engage que lui. Alors merci à la maison qui nous accueille, n'est-ce pas, la boutique exemple à suivre de M. Odilo Mampouya. Merci à Edige qui nous a reçu avec beaucoup de joie. En tout cas, Banapoto Sobokiti Kinawa, Bilo tout Botiki Kuna beaucoup tango a. Banakin, Sobembola Talwa Bango, Bilo retour Balata Kuna et Tondi Nango a. Donc place à bien et Zesika. Alors nous allons recevoir notre invité. Tigana Zoré avec lui, nous aurons le temps d'échanger. Ah, Babi, rien que la vérité, le côté zate, aïe, c'est calme, vérité. Toyo Kaka. Tigana, il va faire son nom. Mon invité, Zoré Tigana. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Ça va bien? Très bien. C'est un plaisir pour Nanga, qu'il y a une bonne émission. Plaisir est partagé. Ah, quand on a Nanga, peine à CCT, c'est Nanga la Covid. Ah, bon, très bien. Merci. Comme ça, tu bien. Merci. Voilà. Donc, je disais bonne année à mon invité Tigana. En tout cas, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, Banakini, quoi. Pièce maîtresse Tigana Zoré, ta papa Yolo, Moutaïna, soit influenceur, protagoniste. Yeyo, quoi. La 4 exemples à suivre chez Odilo Mampouya. Bazaban. C'est un plaisir à parce que vous avez quand même mon toit à franc parler ou à l'obaka, moi vérité puis moi mingi. Alors émission Nabiso ou toi misana kolanda biso de partout to bengango rien que la vérité. Ah essayer tout la vérité le côté côté. Tu en as besoin tout solo là banto bazolanda biso na banda ko ba comprendre ni notre zoloba. Ba on peut batenga maki bazonga na nzela. Comprendre. Alors, il y a un autre préféré qui tombe mon aolo, quoi, comme la fin de l'année, tous a déjà temps à construire la mer, quand monde culturel, monde à sa peur, ils ont en deuil, parce que tout perdre un grand, le général de FAO, vient à Bisso en tout cas, au Tukutika Bisso, le 27 décembre, na Cameroun. Alors, et ça n'est pas si. Ils ont soit présent ma casse d'ailleurs, Corner, vous allez rapatrier d'ici quelques jours, et ils ont déjà. N'habité Zoreta, vous avez qui n'a pas relation nina général des FAO et tant qu'on voit qui s'envoie, les gens qui ont et ça l'on dénigre. Ouais, na tiré dans Bunchi nanga. Pardon, na tiré dans Dior nanga. Na mona. Ouais, tout sur le mouvement tout ça. Au fond il est beaucoup na moni. Voilà. Na mona ça mystique. Na sécurité.
oseki bimisi mingi naomona yo mais ezalaka ndenge wana naomona bon na tiré Dior je suis tout à Dior nde nalobaka kaka nde malgré Dior esambwe na kini mais oyo eza Dior alors naoloba boye otuni nga so nazalaki na ba relation na général nga etant que petit papa yemba et puis moto azala na musa mwana kini nayeba général te namoni lelo na net batutu bakomika général bafoto bimi mais wana mpenza ya biso nga mpenza vie na ngai ya ntongo ntango naosola bozi bambwe ntango naosola boye même Adolphe malgré alobi makambo mosusu eza ndenge wana te mayebi donc des fois nayeba ye moto amemanga mpa na ye na depo eza musa mwana kini na vie na ngai Nikes donc biso non bon Nikes azala vie na ngai Nikes vrai véritable Nikes yoji ya mamoto papa mbaboka musa mwana kini yoji ya mamoto Nikes ye koloko bayaka ya za vie noteleki te na bato babetaka bilamba mibele ba petit na ngala âge ba jeune frère nga 55 bali yana barbara bana na ya nord liboso e batebele na lobela mamba bilamba liboso na bango na kota musique ya papa yemba na kini bango bazalaka bakota te bayo yeba papa yemba mingi na kini na poto wana to bilongo sima vela nga def wana ma vie na nga je suis tout appelé pele wana tanga interpréter nzemba papa yemba lisuma zazu papa yemba bayemba na bozi ayebisi biso je suis tout appelé pele donc dernier souvenir na nango depuis na changer kombo depuis na batisa kombo po naza muta bilambo aleki bato nyonso na bakombo na ozata na 20 kombo depuis na komaki tata yolo muta liboso abwakaki yango vie wana so boyoki na lisuma zazu tigana zure tata yolo paix à son âme notre général donc généraux soda ya suka na ba musicien oya kina ba beta forme soda ya suka pe ya oya suka kufeza yi donc soda ya suka mamba bilamba eza yi papa wemba nyarka donc Kester soda ya suka yi pour à souvenir parce que général des fois aza mutu alinga pe kolata mingi tumulaki pa linga ba courir mingi azaki vraiment vieux ata oui parce que ngana yazaki lion lui a matiti te ouais donc ba lion tout ça papa wemba aki pe lion lion mutu aza ya Lions Club lion ya lion aza mutu aliaka matiti te tingana na lion papa mbaba azalaki lion malgré ngo ndo osangisa vie na biso defalaki lion te makambo ba kocha wera te ye boya makambo nete venyaka lion bato basacrifice mpona kuire eza nyama donc nyama aliaka matiti te biso okomona nga lundi ti mardi baobikaka mpona climat yana babetaka ba agnon po elatamaka na moi mais bato na tangi vie na biso des fois azalaki lion aoliaka ba misuni donc abeta bakuire ba J3 donc Mambozé belé. Mais là, tu l'as dit quand même, bah, témoignage à toi. Parce que il continue, puisque nous nous tout corps été, mais tu as qui déjà dingue, tout le monde, tu l'as dit, Bakabossé, tu l'as dit Montana, tu l'as dit P. Adolphe. Adolphe Nenga Lobi, mais yo, Maloba Adolphe est choqué au nani. Non, Adolphe Lobi, bien sauf émission Moussoussou. Oui, pas à ça peur, là, tu as bien. Il y avait pas comme ça, mais moi, Adolphe. Par na musicien mutao le bela forme na musicien génération avant papa mbaté ba génération ba modogoté et pardon ba venanga DFT des fois et nanyo venanga DFT Adolphe ndo beta forme mutao beta forme azo pas ya vene def Adolphe azo za bilambe pas général de fort Adolphe azo bina azala ki lora neti Adolphe na zibambo ba ki lora ba danser azo bina bilora de fort tant so azo le kabilora de fort biso baba na kini wa kina solo ba sirwana to Adolphe aza mutu oyo azo bilamba pa VDF donc aza te fate non azo petit na azo pesa mais la sepeli ba vérité mususu fallait tata mobile sa père ni papa mbabenga ra falo alo ba on tant via zalaki on dit ba mise belé baza ben grand ba mise belé mais la sepeli la radio Adolphe ra récoltant on dit vie wala def asala apesa bate belé bolam surtout de forme bate belé mona chaussure à croco VDF mta apesa ndengi na ba mise baza mtalika ki na ba croco azati Adolphe ayebi donc viona biso grâce à Vienanga Moussa Mwana qui on a est-ce que Moussa Mwana qui nous montre déjà des fois à même na dépôt to genta la vie
donc vieux penza arrivé nanga depuis bakini yango na souvenir asuka yé mutalibosa à ça qui dédicace tigana zure tata yo leza na lisuma zazu. D'accord, mais ce que problème noni na ba propos Adolphe azo comme ça vient na ye azo ba mambele kaki azo ba ndenga lingi mambola yo siko et deni ne dérange. C'est to solo mingi mambulanga na mama def na mamboka. Donc to solo do c'est toi na na kati musique na ça. Wana to kanga na komote na lobby eloko mo lobby nini VD fabonda ozo sa publicité. Ya zalaki azo compagnie vena ya azo bina ba ona zibambo ozo comprendre. Wana na kenda na mikilité. Wana na kenda mikilité. Tant a outil mikili mukolo moko te atikala ko bina na def. Wana sala wana na ke mikilité po na mambolo beza solo abima la télé liboso na ba wera tuna mona Adolphe na télé aki mwana muke pour na VDF. Ba ona masala nga zibambo. D'accord. Tozongela mambasap nandule un peu plus tard. La lingi to sur un peu mambamboka. Zoe toye na mboka président Nabiso Fachi Azawana tango yo tali yo tamboli omoni ba congolais ndenge nini vie sociale à ba congolais regard na yo point de vue na yo par rapport à climat yo kuti na RDC particulièrement na Kinshasa eza ndenge nini. Le président récemment a autoké na Mbujimai a fêté Noël kuna asololi na bandokone po ya za muluba yeba na mo président na biso za muluba ndenge pe Mobutu azalaki mumbandi na badolite komaki base na ya azeko kende kuna bongisa ngo président pake na Mbujimai tebite soka linga bongisa pe Mbujimai ndenge Mobutu asalaki to ebite mais asololi na bampangi na yeba ba keno ye aza muluba etango ya rotika la source na pouvoir ba on ba resepela ba mona bolamu bato mingi ba traité des tribalistes ba kaboli mboka ba émission salami ba analyse salami na ba réseaux sociaux comment koko le banonga na président koko za la parti puté aza président ba basakata ya batabandunde ba kongo ba yombe ba tunyoso bangala et non pas fallait pas asala lolengi wana yo en tant que messager en tant que mutoza na ya aigle tango moni makambo wana tango zoyo kana ba réalité no surtout kuti na Kinshasa point de vue nos andé. C'est dérangé que ça la passe pas nous sont là le baboy au moni président babi toute autorité veut dire nzamba lingaki za mukonzi pour ça lingaki ta ko mukonzi te malgré nous surtout toi na respect président na tiré sous cette fois-ci na longoli vinda dior na simbi dior pour la président toi gagner na Bruxelles biso moni pouvoir ba doit landelo na loba la boutique pesa matata 5 minutes pouvoir ba doit mettre la tolo surtout ba limité au beaucoup ganga bolo bela trop pouvoir ngala kinda na garde à vue nga président yebi ba masa nga jipe mukeni de Bruxelles ba yebi Bruxelles yebi ba ona tikana zureta muta forme tala moni pona makambo yo ya vie chichi tamba lieki be élection pa ya Kabila nga na rata deux albums à papa emba ba boka ngate ba chikito mushashino ba yebi ba longola ba kombola pa ba larbin ka larbin ba kebi sa papa emba zureta comme combattant. Papa m'a déplacé, bah qu'est-ce que je suis ingénieur, bah j'ai raté deux albums. Il y a un Nathan Layag Nakin. Papa m'a mis dans la campagne tout ça l'émission avec la Rafali ko BBC Rumba. Au moins on a zala na bifalo BBC Rumba. Na ebisa qui vient na bilé lou ne se mange pas entre eux. Au vient na eba qui est en na ndako ya chambre mo na ebisa bango. Bah toi na ba longola kombola. Tozongi. Bah binyo zurita comme combattant. Talongoli kombolanga. Papa il m'a dit ah j'aurais été où t'as dit pas ça va mission pas hier avant la mission de Burkina tant va programmer Vetchichi à Poli va programmer Kabila Kabanga gagné ba Belge va lobini to comme on a 5 Congolais ensemble été biso to tchaki teti to kindaki na cinquantenaire ba to ba na Bruxelles ba bi cinquantenaire o etongama na au roi atonga na mbonga Congo kokitaka to bima na métro Mérode ba to agi 7 ba kanga biso garde à vue Tobeta garde à vue de 14h, 13h, 22h pour na pouvoir pour ndenge ba arriver titi élection. Maintenant na kina ba to mo pouvoir za bino te za biso tout côté na mana ya mabe. Biso ndo salva président yebi biso to bunga ngaza ni muta IDPS naza ni muta impère naza ni muta failu nga parti na nga peuple nga parti na nga Congo. So sali bien na kumbisio parti na nga Congo botika olobaki pouvoir za bino. Président na wika ba propos ba bi président le ba kike boza makila nanga wala benza ya bien te moi je suis congolais na on peut se coller nanga te maintenant congolais na moi na kini na botama na kini benza na ma congolais benza kinois président za kinois
et président za congolais à Kin et puis président za président biso tout président za Muluba président za Mongala président za Mkongo président za Bikolo tout le président tango président Meli Bikolo tout mais ça biso ka kepa bandeko baza makila moko ke no bandeko ne baluba pesi moi message ande moi la traiter des trucs non te pour na lobby en côté voilà na lobby en côté ba président normalement tango bi président wolo ba souté bo makila na c'est comme si nake papa bana ya leki nanga na lobi ke boza bien bino bona boza la bien nzo voyager botikala moi pas grosse article bango la nake pa bana nanga bino boza makila nanga yi bino bona bana leki nanga tamba mona discours na solek na bango na tan na solek na bana ba mona do c'est que papa kuludu papa le ka kosa biso do biso do makila na été côté hollandais là où les bas blessent mais président aza président la biso aza congolais aza Congo aza Mongala aza Muluba aza Muswahili. D'accord. C'est ça quoi. Mais regarde nayo par rapport à ba congolais, oui na Kinshasa je crois que solo na ba jeune ebelé tant ozo mona congolais. Évolution ezali comment ozo retrouver bango regard na au point de vue nayo par rapport à la situation actuelle. Il y a social surtout. Mon message ba papa ba kufi ba vie na nganyaka ba kufi ba lumumba ba kufa ba kimbango ba kufa ka pour la Congo. Alors nga penza message pour na ba konza mboka. Mais bino ba larbin makam message na nga bo ba langote ba larbin ba toyo obi larbin bo tala dictionnaire mo larbin so bino ba larbin ba politicien. Message na nga mingi na basi ba politicien na bana na bango na ba larbin na bango na ba tala kuni ba tala kuna bango ba larbin wana est-ce que bozumo na mza botala benza mboka ndenge za na ba ndako ya mikonzi ndenge za bino bana mikonzi basa ba konzi botala ba ndako na bino bovandi ba caro split ba rideau ndenge ndako na bino kitoko ba mai bozomela botala na mboka ndenge za botala alors là où les bas blessent tout se pelaté mboke baby oyo alobaki Congo eza bieseka linga Congo te oyo aloba benzaki na moni ba osala banzela na utomona ba osala soki gambela basali ba bétonner côté musu ba salite poani banzela na biso za inachevé ponani banzela basali ndambu batiki ponani batika ndambu en tout cas mboka benzela bien te mboka na yo nani ko participer na construction mboka oyo eza ba nani s'il faut citer les noms des gens ou bien les noms à regroupement à batu ba nani penza ba participer pour na changement évolution ya mboka mais l'état l'état za kwanza mais ba l'état ngala ko tcha jamais minda na baba na ngasuka tisuka jamais na ko tonga goudron l'état mutu a tchaka makoki bongo eza l'état eza peuple au moni peuple na parte peuple dans la part privé mais si les plans comment si le plan public est à l'État, parce que le peuple est à la limite. So les longs dans une bonne habit, n'a pas goudron côté ndambo l'État sur na gambelo ba kanganga. Obi amour mboka, est à le président, mboka est à le maman. Maman faut linga bana na ye. Après bana pe ba lingi ba zonk l'amour. So ki maman lingi bana te za passeport, bana na bazana bolingo. Alors bana Congo mingi, ba mo zanga bolingo po Congo yango epesa ngo bolingo ngote. Tous en poto mona bakangi congolais ambassadeur kuta yate mais ba boma nigérien ou bien ghanéen ou mon ambassadeur ayeko intervenir ayi baba bomi asala kini na biso so babomi congolais injustement bakangi injustement okomona ambassadeur ayakati bakonzi tolinga mboka oyo tolinga ba congolais on s'aime plus, il y a plus l'amour entre nous avant il y avait l'amour bolingo ezate pour la nini bato le baza sincère au pesa bolingo pour peuple ba bakisa bolingo ba sa ila ngote mboka eza salité mboka komi ba fulu donc ba konzi bolinga mboka ila mboka na biso mutabolinga lo wa biso azate. Penses-tu que biso pe ba o tozo vivre na mboka o bino ba besoin la diaspora mutu no so azana kwa na ye azape na part responsabilité na changement mentalité na vie o ba congolais bazo mener lelo pour lelo so totali le ba na biso mikende bazo kendo senti ke bana bazo kola na éducation o penza malamu te o tala penza boy ozana problème tam so tuni ka mutunzela noko avenir le pourri za côté nini eza boy mais otiki nga ba ta mamai ozana no problème ba atindi ki ata mutuka pamba balinka rafuta. Il y a rien pour oui makambo ezo kende na moi est-ce que tu penses pas que par ya bateau net bino
Yo, en tant que tu te présentes le messager, grand sapeur, papa Mba Nora, yo, grand sapeur. Non, pas influenceur. Nous sommes de créer un mode. Bino bato bo créer un mode. Bino ba influenceur. Par na bino na éducation ya ba congolais eza wapi. Na ozo ngara par éducation ya mboka bakonzi. Na moni ma jeune fille ba comme le manga mo boye. Ya ba lion mbesu na mwa ba jeune fille ba mo lia ba ngona mbesu. Mwana mwana na communauté à sa famille. Parce que nzala ba obiser neka likola kwanga likola sardine likola dendon pour ni pas si eleki. Alors ba konzi na ozonga ka fo misale zonga. Et moi pas si faut que elo esenga amour. Taneti elo mona ba ça voilà message na pas ya gouverneur. Gouverneur Ngobila son excellence pour ba konzi ba linga ba benga ba ndengwa. Omoni neti gouverneur na biso azabe mwana ba vanda pe na poto. Gouverneur pour la nini avantage ça ba libanais na ba indien o ba komisi mboka na biso salité ba mayo ya ba canette et tondia ça ba société ba indien ça ba congolais mingité alors biso vanda na nord moi j'ai vécu plus de 15 ans en Allemagne en Allemagne au comme mutala rien qu'à na lokota ba canette ya coca na ba plastique ba sandeni wana boule na opesa ngala ko ba so no biga lelo o ba ilanga ba plastique wana na 100 francs oyeli nga on appelle ça 100 francs mona etonda na oki pari bazo zongo ba kilo wana peuple olingata mona osa ne pour rien so kilo mo so 100 francs salaka boy obi se bendie wana boy banda lelo bouteille wana 1 litre ça la valeur à 100 francs so tegelo mo na 900 francs donc ça valeur il y a un client vide na mona kati et ça lui a 1000 francs donc ça dit so il y a 900 francs na vide ba pesi yo bouteille ma ya mobimba bana mike so ba loko tiango ba yele nango 100 francs au mona kino na seconde comme propre comme ça ben ndé wana bandi ma charge wana parce que ben ndé na ba futa ba taxe pour na ndé bazo poli parce que la pollution ndé ba salik ville mais lelo oyo gouverneur ngai na osepela so yo yepsi bango banda lelo 100 francs na vide moko na bouteille moko vide 100 francs ba consigner on commis consigner 100 francs pour l'Allemagne à rendre on a de 50 centimes. Question nanga qui na comprendre les cambolobi question nanga na zolo en tant qu'influenceur parce que mutaza na part na kata société na biso za d'accord nangati. Si société na biso ezala na Kinshasa ezala na Poto. Tozo mona c'est-à-dire makambezo dérouté na niveau mo ya osaralate. Bato bazo accusé bino ba influenceur surtout plus na la ça parce que là autant que besoin tout en dur surtout bito bata mokoto lati o ko de lunettes hein à lunettes surtout le ba griffe ba zure to le ba griffe et to le ngana na poser la question bi Gisèle mutatu na yinga question ngana répondre question à Gisèle problème ezate oh na za collection ya doc to bois doc c'est pas donné à tout le monde. Oh ndengeza pour boya na ngoza lelo tenga na ya na blog tant na ba ngam na ya na Balenciaga ngabe na na Balmain na es mbalo na doc ya musuni na ezate ezate yo moroka ezate ngala na blog ngamo Poto Kinshasa rien te na mikile gos bato oza na ngome koyela ngona kina ngamo na ile ba boka petit na yela na boka lokolo soko koka boka lokolo wana be ngam na yena ngokaka au mona ndé na ye na mona ba piratant ba moyo ki na Chine si ba mona ko pa nga ba kango ba photo mais tant na na balme na balancer que ça y ga boy boka lokolo soko koka oh ne yati zongo bien mon kalami après une année au mona ba sur la Chine ndé na chango boy ba wa balinga mi so fala la lo wa fali na la chango te boka lokolo soko koka bon ce que au coca bois lokolo ça a valeur ya combien oh prix nango benga full 1700 €. 1700 €. Prix nango full quoi. Sombango kala. Oh ils en ont ba 600 balles hein. Ouais 600 balles. Alors, nazongi siko na question nanga parce que babiloko tozo dépenser mbongo hein. Belé. Dépenser mbongo belé. Eza bato belé o bazolo bakeno bino bato bolingi kolata makasi bino nde bo bebisa jeunesse lelo.
Non, biso to est-ce que vous êtes d'accord nango parce que tu sais quoi et belé ba parents ba teka ma pon batinda bon na poto ba ozela ke bana batinda ba somba ba resomba lisusu ma pon mususu asika mingi ba kotika na sap na rola. Mais siko pour répondre bien au tirer côté où na linga ko tirer ba BBC Congo ils ba journaliste ba chroniqueur na ba musicien ba fabriquer ba anti-valeur ba biser na bana na biso bazo violer bango bazo bimana bango banti valeur au bois kana comment mutumo vendeur de drogue mutumo voleur mutumo sala misala mabe ba mise ba ndo bois kaye au moni ngala lo baboya pour kongo bonga au moni dédicace so misa sali album abwaki 100 personnes na mutumo faut ba foutre la taxe libanga moko ezana na taxe à $200 yoka libanga me ba tapage sonore wana ba makeleli so au bois qui au sali album na yo j'ai bien peur dans ça bon avoir 200 bateaux gouverneur bata ville avec Kinshasa faut batalon abi bon aux ans combien de dédicaces au 100 na mutumo faut à 200 parce que ba comme wana mingi ba anti valeur ba porter rien dans société ba baby si ba na batozo ba na ba talon baby ça ngo moi na sardine abusé na moi na qualité ba lié le roi mu zo attaquer baninga mingi te na zolo ba boy blague te même au moni même na parlement te belé ba député lelo parce que ba ministère ba boire ba on est que dédicace la corruption morale normalement généraux normalement général ba ko boire que dédicace la corruption morale bo sapto lo banin parce que belé c'est plein aussi de ça tous sont à côté wana oyo lingika to ba chroniqueur na ba journaliste on peut te beto le beli cela ça pouvoir pour fabriquer ba anti valeur ba to belé au bino bimisi biso to fabriquer ce ko bino biso ça lo te biso to yebisi batu et la mesa cher batu ba kende chik ba sa tabilanga to tie ville propre $700 déjà combien de sacs à ciment mais ngasi na yeba da prix à ciment na yeba prix à ciment depuis 95 mais na yeba ki ba petit ba kende chik bilambe ya pasi ba kende sa ba bilanga ba sa lo wa ngate quoi balando pour ngasi na za déjà et moni thérapie ya bilambe ya pasi ko melano drogue thérapie nango ya traitement nango za nango mais traitement bilambe za la raté ah bon mais ce qui coûte na makilo ko rata nga combien de fois c'est la bina somba souté tant na yemba lo na vana ya na somba ki oyo il y a 7 mois na la bague donc les kinga c'est plus que moi. Très bien. Alors j'aurais tanalingi to sur la likamoko oezo touché bato ebele. À l'époque, à une certaine époque, les agis motoso a outi basi tout à kin, bazo se plaka ah mi bala poto. Mais comme les femmes sont très déçues du comportement de mi bala poto. Basi ba comme préféré na bango kutu avivre na John Emo na kina ata latine Turquie, mazane ka propre ke mo bala poto. Mi bala poto ba oya walingi fi après un temps so ba yokanité azuba image nyonso ya moi wana a balancer na réseaux sociaux le baka bon tozo mon ami car na poto tozo retrouver mobala za tumbi moi si n'est pour nazua ba yokanité ba divorce makambebele qu'est-ce qui ne va pas selon yo vanda na poto ngana na koma poto te nous avons un poto au vivre na bango ba couple et vous me la rassouté à tout moment les gens se plaignent ba divorce ba c'est pas Kinshasa ba lingi subino boya na ko linga biso na Kinshasa te so mobala uti poto yekuna te mba di pardon so mobile mo poto moi si m'ta gérera ba continuer au tinde langani tango senga bon oh non tu vois tu sais machin ba si ba lingi pe subino te parce que le côté les kimi Skobino na bino pe kuna ezo simbate. Moi c'est pas poto tanga royawa ayo linga mora Kinshasa après scandale qu'est-ce qui ne va pas selon qu'est-ce qui se passe bilogo boyanga maman sita asilikaka problème là boye mamba bolunga trop complexe ma batum sube ba kosa makambolo bien na barana kina mais mingi eza bata poto balinga te omoni poto pe ya bien poto ze bomba pauvreté na biso poto pese couvrir ma mobile quoi zo comprendre reconnaître en au moni ya batum susu alingana nte azu tia za na kina tika olingate ake poto ego bomba ta morphologie oza mwa mutungu ba poto bombiango mwa zolo poto mwa bombia wa mwa ba massage mwa ba mbeboye TV so ba mbebo minene boye omoni est-ce que mutande wana tanga ke poto azu ba biloko wana asali mwa
morphologie changé bani aya comme bizé na bana bato parce que na depuis ça na ki na lingate ba te bela lingate non na lingate ke lingara po ke mikili a mo bizé na bana bato bato asala ngo na ba lingate ba biso ba zureta to bando lingara âge à 12 ans ngabutu balinganga ngabutu ba nga premier bolingo nga mwasi mutalinganga yemo ser moi quartier linganga nga mo na ki mwana mukena ebite do yango na kutana kana basi ya bien na vie na nga mobile donc soki mutaosala ba blora na lingati moi ça sacré bino bien basi botala bato linga mutu mususu ka mutu lingate même aux États-Unis même surtout na yo comprendre ba tebele bongo bimana basi ba mo fula ma basi ozi moi ça batu au salé mabe comme on est ngati kana sureta na fula mana tongo biso na ba kofelo mide papa mba mutabwa biso fula biso tant papa mba oh lomide papa mba mutafula kofelo mide au fula biso ba sureta alandi mosi mura yebani ka po afulama merci de tout mon amour yo le gars na télé 4e pouvoir so gars na komo bimana yo na yebisi batu na bimaki na momia na kutu boye botala boye na boye obi osala base ba collègue na oneti je te salue na ti le collé ngana zalaka na dimiraka yo quoi na ti le collé NL je te salue yo ebi karat o comprendre ça rabino ka 4e pouvoir na ba na ti le collé siko tana lo baka ke bobo bien lo baka ke amoni na ti le collé ngam na pesa ka bilamba mais tandis que ngana na ti le collé to taille mote mais mon aba on dit mango ba ni nya zure talobi bo na bo donc bala mu fulami ba mon émission boye au 1000 vies parce que tikala zure talobi bi mana to petit toi télé wana o ba ke kini wana so ba 5 3 na sala mo émission va ba ki nemiki na lakisa bango za balancer go balmain batalibo na lakisa ba journaliste belé ba chroniqueuse belé ava potoye ba bango to sa ngana émission les lois na poto pekaka ndezo panza bango poto pekaka parce que bazo embrasser n'importe qui ya on a eu ça bino ba batpe net biso pe na poto tant problème ba collègue na ba chroniqueuse ba chroniqueur ba théâtre ba y poto sika ba surtout ki li poto ba embrasser tout le monde oh to y ça bango mon ndeng bozawana ba to beaucoup tant na bango ba vrai ba tapoto enlèvement c'est salama au monde à Modogoté au monde à Egueté au monde à Zoureta au monde à Tchernobyl je te salue mon vieux donc bisosi tout ça enlèvement c'est salama au monde à mère Malouté au monde à Nyarkate au monde à papa Mbaté bateau boza na bango ba ibi pototé. Mais qu'est-ce que tu peux dire à ces genres de pratiques aux anamouassina? C'est vrai, batambatuana ba délire na bango, ba libre aussi filmer parce que ba c'est payé. Mais là ils ont caché, ils restent cachés. Mais tant que bimara bande comme public et comme salité et comme makam. Et les gens mobali comment qu'on voit image à moi si aux yeux. Je suis contre ça. Nazoke bisara rabatongo ba sinde boza maele so mtayo lukayo al soza mutabez mutatele. So mutao lukao soit en comboté ainga zo kombo po sengila ngata mbongo pour un jour à publier yo so zo ki bala to sambo parce que ba tebele ba ya pa na bino po ba yebana so si bala nde ba yo ka tikala zo ta pièce maîtresse fait beaucoup la bois cahier atonga yolo aya ba balancer ba bal mais tout le monde ba tebele ba publier ba sur po yebana ba tebele ba finga ba doit ça ba base po yebana ba ko sa mamba lukuta po yebana tout le monde na ba pasteur ba ko na base pasteur a créé Bezka pour Bachaoka. Là, tout est vanitaire. Viens dans la défaquée. Faut aller bien. Faut toko tambola sika. Faut aller bien na famille na yo. Na libota na entourage na yo. Important, Zorita, merci beaucoup parce que c'était très important que le Belaba Maramsou parce que réveil à conscience c'est important, changement de mentalité c'est aussi bien pour nous le Congolais parce que la rappel biso, et comme une culture à batu ivoirien, camerounais, baton sur ba côte, ba remonter la bine à la loupe, ba chaque fait geste, en tout cas et aux ala bien te comment na ba ka ba décès, ba mort, ba divorce si, ba bazali libre au divorce, mais retomba moi si pour boyo kanité. Mais quelque part binomo peut pas se prendre pas responsabilité. Comment yo ezalo wa neti yo ko ndima neti ba filmer yo. Ozana mbali na moi so ndima bo filmer. C'est mutazan so mutapesi boulwana ana moi complexe. Ana complexe ya moi si wana. Pour a publier ba domone danza bimaki na moi si wana. So ga mutak azana boula liboso ya ko filmer ana complexe. Depuis botama andimaki ta ko bima na moi si wana. Tala basi baza tandi bebiso ba zureta to bima na basi neti
mutu moko boye wana mana obwakela oko mutu moko alingi basi nyonso bakoma aye ya yebi ozoka Christelle Blanchot Christelle Blanchot yebisa ye azala ne bogar te amunoko solo oza bogar moza munoko solo omoni beauté za complexe biso bazureta kala ba ye mbebo munoko munene lelo basi bakoma ovimbisa bambebo batobelema azureta petite sœur vraiment la namoni mwana na yo azana ba lèvres bien azwa munoko na mwana nanga sita Mariette quelle beauté donc on va me caler ça là qui donc tous on va batande ngwana bilinga linga yo so monika azureta alingi mwasi alingaka mwasi bolingo bimana wa complexé aux arabogarte aux ande munoko solo. Ce que bien va saper na habité zoreta enfin na ko tsoka na kati la ça parce que les eloko be mingo présenter biso za influenceurs. Comment ça se fait que bino to boko molingo comme ba musicien boy? Te ba bino na olata. Boko mira ora abimisi album. Monsieur Paris Borel n'a pas si beauté. Oh Borel n'a pas si beauté. Je te salue. Ah mais ma biso na point de presse à foutre qui toko kosi mal. J'aime aussi la rater quoi l'école. Pas comme un musicien. J'aime craquer ça ba tout. À foutre biso balara bien makasi n'a pas si beauté 26 ans en forme mon oncle Sabala Mabiri place. Oh Mabiri. Voilà no kolanga pe. 26 ans en forme la zona nièce na yo. Si. Voilà mampagne quoi. Tu as beaucoup 26 ans en forme je te salue. Pesa Bruxelles Mobimba. Abusé belé tonton Sabala Mabiri condoléances na famille potoko fela kipe donc voilà alors basaper bato balingo lata bato balingi forme lelo bango tu bako mokota na ndule trésor ngando leki na yo oto ebaki alata kabe to bi fala yemba papa yoyo lelo bientôt fona yamba na pesi ve Gracien Mbote vive Gracien de wana penza petit nanga lelo akoti babi yo jaza na ngwa ko somba banda ko bakasa ko rapez aurait tatiga ça leur casse na yolo on musicien évolué au sein l'orchestre papa mba utazaki na yemba te wana to biso to photos ala poto betla ba trésor ngando maboko na banani bazé belé ba maso ba yemba bazé belé menga déjà un an na belle voix b ngara voix na grimace yo ke badi papa yolo aliao azana ba boka lokolo soko ko kaono bani me ko yemba to tikila ba trésor ngando bo eza vocation et le but est que nous le cola mais bah mise peu comment va ça perdre tant papa mbazala qui ba se cailler ba fingaye musicien na nyozo reconnaître kaza moi vient na bisa cheter vient na bisa cheter comment ça perd comment la bilamba vient na bisa cheter oui pata poto ba ibne na ba cheter to lo ba zanga na edo to kende to zine te vient za na mon frère comment cheter ah ko felo mide te vient na biso ya cheter to yebi na mon frère te ya za ça perd à cheter bango pe bakombi pe na bakoti na biso ko ebande critiquer na po mikolo ndenga zolata to mona ki babazana malata blam bleu à cher te ya valeur baguchi ba tango na oloba ba kutana na neve na nga Jani talaka moni bataki Jani ya na présenter yo talaka neti o neve na nga Jani Nduku a neve na nga azabe neve ko felo midi OK point de terre donc bino bo weli sarande ni biso weli sarate. Vous comprenez? Jani Nduku aza neve nanga aza mwana sœur nanga aza pe bon so kuta na oncle Ressé le bana e na sage mission na tigana présenter nga neve no mona Jani Nduku. Vous comprenez? Donc longoli ko felo mide na ramba sa père neti nani susu moni ve na biso ko felo mide ara sa père te na salaka na loba ngone mission mo to salaki na master moi na Paris na poste comme journaliste vieux moko boy na lobela vieux moko boy ya aloba n'importe quoi finganga kutu après ye moko vieux ko felo mda bi ngala zala sa perte abi na koti makambo kutu ba balansiada mwana nanga mto azola tsanga ba biloko ngo là ta mais quand même kala ta bien te azande na bilamba ya bien na bilambe belé azande na bilamba bien na bilambe belé mazara sa perte ba jipa zola taneza yango normal ko ba muso ba kola ba tenir local to so la maramba zureta maramba to so bete to so na kati olobi na ngeza soda ya suka uto kufa ve de fao o to batika lia maramba na bango te le papa chéri ba yo te jibe piana mais ba fa ne so bo silika bo siliki jibe piana sa perte ngonya le ba sa perte parce que tant papa mbazala ki awa mkolmo te jibe piana ba ga sa perte tant papa mbazala ki mkolmo te kofelo mnga gi sa perte tant papa mbazala ki to mona tata mtazolba mkonza ba sa perte bani tant papa mbazala ki to biga vient na biso de fao
c'est ça on a besoin solo kosomba babila non ba gango boyo moni cause on a pouvoir d'achat et le but comme ça peut toi na batebe muté bozo benga so ga be d'achua akosomba avenue Montaigne Mobimbat ou bien Galerie Louise asomba on news tout mais c'est pas un sapeur azara acheter pour est-ce que on luka ba oyo ba en 2000 ning souret abetibo ba anibo eh bien talaka blouson veste robe ils ont le blouse ils ont blouse ils ont veste ils ont mystique vous comprenez est-ce que bango benza ba bo style yo ba ko jon en 2000 siko nangi na yeba siko parce que bato belé ba ebi na bon ba ignorant na ambassade selon yo tangelanga ta 5 sapeurs oyo zo reconnaître na poto to na Kinshasa 5 obike oyo ye o wana yete te obike ba doit beta la forme na ibsa ba do kan sa télé ko télé na télé non nganga ba webi nganga mtambanga ba onde ba nganga ba onde non mais 5 te ngaze influencer na tonga liboso ba tebele na ya poto liboso na bango ba tebele na zana papa emba na tongo vie nanga na otanga ba kom te na otanga ti nde to beta la forme to lika na télé ba tebele ba lika na télé te bana bilamba o lika de JP Mukende Bruxelles mutali boso na mona ba alme na Bruxelles ozui Papson Izebonga Papson Izebonga bilambe belé alo bila na ngote bazé belé le trésor Timbalanga ya na forme go forme scandinave aza na forme wala mala ndima na forme ozui bananyo ba bazé belé mutina biso ki bango nanyo ya Gilles Vamayasi ala bilambe belé ngoni na ndima rabat wa bon na relève après bino bateau basi neti nga biso doit 3e génération après ba ve ba nyarka ba papa emba ba ve na biso ba ege modogo ba ve nga Samaton bibende original quoi ezala yo ba ve na ngai o na linga mingi Tchétché Tchernobyl mutasala kasamoto eza ba biso on dit petit nango na présenter ya Yannick Nje na Lille ouais petit nanga beta ba balme ba balancer à bidon bango nde ba zo relève vous comprenez pour toi la génération tout monde du trésor ngando ngana mukolo na ngana ba 50 et puis na okena ba 60 mais tala ka swag na on ba petit ba 30 ans so yepe bonali yo au moins la matolo tala libumu ezate na toré pata 50 na autoré bona ba momi bango ba choko ebele faut ba tika pe ba choko vous comprenez donc ça fait vieillir ça nous qui comment mon bangi nous qui bon na ba momi siko na momi va être en forme ndey mère malo kenda bat ba ne ba on ma petite sœur na tabu fato na ba bilamba tout top modèle ba gros bisous na poupée Barbie tabu na bilamba Gisèle Moses au maman sitara pa na bilamba belé donc baza bato Christelle Blanche wana bilamba azana ba disquare azana ba chache alinga mingi chache mikolo pa zo beta ba balancer pa na bilamba belé. Mais alors je me dis deux fois on critique nos artistes. On va critiquer Bilamba Fali, on va critiquer Bilamba Kofi, on va critiquer Awera, il y a JB Piana, Total fait rigola, mais bino bato boy, est-ce que vous s'approchez à Naba, on bola ça, on moni vie, et to master, moni mikolo, masolo eza boy, beta bena concert on a là ta besoin ça parce que vous aurez temps on a Naba en rosulula, kola ça ba héritier watana be bani pe kolata. Est-ce qu'on a le moment vérité? Le moment vérité, rien que la vérité. Au moni swag, namna on a kini. Swag. OK. Na ba vérité ba tuna petit na apocalypse bela. Ngamna na swag na kini. Moni papa emba personne namba lo baka akosla moyi makambute. Monde na beti o nde na ngo. So ki via za nga ba na gati kana sureta est-ce que pointir na ngezate. Biso to ba swagger ba te bele fo na reluke bango. OK. Moni ba Jezi ba Keni ba na batu oyo ba reluka bango. Ngai nous na ligi na télé na bitala bilamba o ba Jezi ba Keni ba millionnaire miso ba milliardaire mais bilamba ba na ngana na ba tchete mais ba mona benzaki non o tikana zuke tabetaki abetaki Balenciaga abetaki blouson ba mettre moni on superstar mo américain mais on est cher mais parce que na ibi bilamba ressources moroté quand même tenga na yolo swag na boutique na sala kan sa mambo belé to ka pesa ngo ba mindele balando ba botolo biloko
talaka Bruxelles ekoselanga makambo ekosela makambo bakalanga pona bilamba ndela mena banquette yo kosomba biloko valeur wana tozo rango apitika na yesa so vérité bilamba no so mindele bakuta na ndako na yo toyebi quand même te muta mutu ndenga salaka po bilamba Jay-Z aza millionnaire yo sombi yango so tete mena l'action mona bilamba voilà ça bisa ko salata ya imak to tsa batembe Kenny West ala ngana Kenny to beta wa balancer na ba non ezaki jalousie moni nga penza nazwa mbongo na bilamba kanzo yati nazwa mbongo na bilamba tete Chernobyl ayebi ngana laki place ba oteka bilamba so na ke na osomba pe na tekili mutu nazwa mbongo na bilamba danze papa mbamba fulanga bilamba bina na teka nazwa la rebelle en plus na ya baki na sa business donc osomba bilamba cher palanga ezari to zonga na thème to lobaki ba mise belé photo relooker bango bazwa relooking bozana pouvoir d'achat bébélé faut bazwa relooking na otanga ba kombote po ba l'arbe na mo ba ya finganga et puis même so ba finga na ibsa bango monike bateau tout ba régner donc il y a ba génération bateau tout ba régner kolongola kofi lo ba régner na kinda poto liboso na bango kolongola ba kofi d'accord bat na kinda poto liboso na bango OK comprendre na mona nord na mona magasin mais na mona bilamba na vitrine liboso na bango d'accord bazala na chance pour appeler ça bon belle voix si j'étais musicien so na yu mona ina ndenge vient na lo ba de ba msi ba ko lo ba te mende il faut ba relooker bango chance na bango kaka bana ba fan ba ko kabela bango 100,000 pour ba yembaka mais faut pas relooker bango ko somba bilambe belo bitoko bilamba ala wana bilamba mais dans ce pela na moko ala ta bien net fali c'est pela na swag nae c'est tout bali kaye non na base belé ba ta bi yena c'est pela na swag nae mais attends kaye OK merci Zoreta grand influenceur en boka na biso ya Kinshasa ya poto azola tisabata sengi il faut ko relooker bato ebele ba ka ba misele même ba pasteur bo sa scandale na ba télé na bango ba politicien au senti penza beti rose beti jaune beti bleu donc na habité na minute tendance nini o ezali o compensation zela poto koti net to koti 2022 déjà lobby déjà alors ba tendance eza nini so mutenga bala so mutenga ba tendance à me croiser ndeni poto comme dans la souka to. Mais avant de répondre to ko tana mamba pasteur. Na zongi sous gouverneur na biso en tout cas na osenga yo penza na kombo Congo na kombo Lumumba. Kombo Kimbangu. Donc bochanon ordre pour na mettre ba pasteur na bien. Mais les autres quoi neti gouverneur biso ngobila a vacances na Mbanzangu pour 3 jours avant na flat mo boye na balaba na l'église zawana. Il prière bandi lundi mardi mercredi makelele bambunda est-ce que gouverneur a là bien bon gouverneur bana no faut pas que n'chiki lobby bana ba devoir à faire sikoyo babandi kotanga na voisin na makelele pona nini bo sala biso boyoko bino bo sala ba ma campagne boza soki pas bon soki boye ngai pe to luka bala to sa église pas bino boza soki bo pesa autorisation gouverneur vanda koto nga pe na église pas okanga ina yo yo député soki na vanda rabo et puis bino ba député to ça la bino contre campagne na uti kimbantseke fallait que na lela na uti kimbantseke mamona mona kimbantseke fallait na lela pour ni bo ça peuple a voté ki bino bolo bile na parlement kuna tekeno kimbantseke nzeleza te tapage no tin batbala la raté makele le gouverneur pour ni ko tika l'église est-ce que bino pe ba pasteur wana obi ke nzamba yebi bino te déjà pour déranger dans Nzambe mona comment Nzambe ba hotelai voilà et puis bato bazo kende ba bloc on a des autres comment na barabara moko et goza na 50 églises na numéro 5 église na numéro 3 église na numéro 4 église na numéro 7 église et y a des autres en tout cas merci beaucoup donc na point où le ba ko na point mo le ngalo ba na bosani alors qui pour na ba relooking oui tendance oui tendance il faut créer look na yo cause a suivi c'était parce que mikolo ba vert yo pour que na vert ba que na vert OK na ba na mauve donc yo ko lingate olanda rabatu ngoni ba olanda yo faut ça influencer yo peut créer né papa mbabagi la mode ça passe et ça revient et qui n'a raison cause a suivi c'était là na monya ba tout na Dior a dit il y a 5,000 Dior a 15,000 Dior ba kalingili ba tokisiye ba kawusiye Dior a 5,000 ya si yo la tidio tandis que oyo o tambola kini mobimba na pe tana ngote ola tili neto ko o sa ba tida nzela menga yo na tele
Okumba mutu kande. D'accord, merci beaucoup. N'a pas simboté n'avait Langa Lopez Sambi, n'a pas simboté na Serge Palmi, mon oncle en tout cas, Guigui Palmi, famille Mobima na Bossanité, il y a Willy Moucheni en tout cas, Pesibino, Bote Batoto Balinga, biso boza tellement ébélé, son abina bandotan bakomo bapat Lumingu, boza tellement ébélé en tout cas, Freddy Mayemba, Telinko Ilo Mama en tout cas n'a pas simboté, boza tellement nani sous na ça va bon, meilleur vœu à tout le monde, à tous ceux-là qui est ma famille, la famille Fou Imobimba, la famille Penapitra. En tout cas, on a passé bino vœu de bonheur, on a souhaité bino vœu de bonheur, de santé. Zamba batela bino mambe qui n'est besoin de personnes dans la famille, batu bonheur. Ouais, si ta Maria, la fille à papa, bonne année na yo, tu sais que je t'aime beaucoup. Oyebiki batu baboza kitoko. Parce que bato bolo bago zurita, est-ce que boza ma belle fille, le roi Maria. Oh. Ah donc beauté ça complète au fin là pour nous ça là bas tout très bien beauté boya bois noir à bout est-ce que yom tozo lingo pakula pour nous tika liga beauté bonne année na OJP Mukendi bonne année na yo venanga tchétché Tchernobyl mutasala Kasamoto mutaliboso sa père aliboso la ta Rolex après va sourire tabaye oyebike na somba Rolex ça va 50 ans ba larbo bolo bla ouais botu na lino scénario somba Rolex avant na pour ça 50 ans donc naza pangi ba saper ba na Rolex donc boke ba eza nango to ça sous terre eza nango bon est-ce que ngamo ou na legi Rolex c'est na mona ngo ata ah bon ça va eza nango eza nango donc petit nanga Jani Nduku Kalaté petit nanga quoi donc bonne année na famille tout bonne année na yo Dilo Mampuya yo ça exemple à suivre yo bonne année na yo quoi JP Mukende Bruxelles ba on a bossé petit nanga Yannick Nje na Lille bonne année na yo quoi à suivre. Merci beaucoup, bonne année à tout le monde. Merci à notre hôte Dilo Mampuya, la boutique exemple à suivre en tout cas. Ah, ils ont tout le monde sur la bossanie dans ma paix quoi. Veille Tony capita mutu papa mbatiki la code Veille Tony petit nanga Chakulenda. Wow, ok. Après la suite kawana po. So na bina kota polémique ba baba pays ni yo ba saper bazali et créer makamo wa po bana France obisonde ba ta Paris ne bisonde ba grand saper. O rabana Suède o bangonde. Te so wa ba c'est la deuxième émission. Au moins il y a ça va titre. Ba tebele papa emba a programmer bino rapport bo pesa li bala lo ba ki lubwa ku baninga tour à tour. Na ba Tintin leli ba misu boya ki ko pesi la na yo o pesi la ma biso papa mba o pesa biso voilà na pesi mbote na bana Suède bana Irlande Freddy Ndonga l'Irlandais na pesi mbote passe aux ali boza tellement ébélé na pesi bino ba meilleur vœu on se retrouvera très prochainement c'était votre émission Rien que la vérité bon pour retrouver moi na la 12 TV ma chaîne et aussi na Congo Mokili na pesi ba tout vraiment oh Rihanna Domingo to pesi pe mbote en tout cas je te salue avec ton mari na ba Kylian tout quoi pour bango yeyo quoi. Des gros bisous, bonne année en tout cas, année 2022, à l'année à l'accomplissement, il y a bien à tous mes copines, mes amis de la presse, Nana Bodouga, oh, Afbosé, Belé, Irène. Ah, bah, ta presse, elle n'a pas parole, ça soit bien. C'est la bonne année, quoi. Bonne année à tout le monde. Torobina Rock, ma gros bisous. Torobina Rock, Toroyemba Rock, Torolata Rock, à suivre, Zéya, quoi. À suivre, autorité Kamani n'a pas mbote pasta, n'a pas mbote na camarade nanga lipopoliso wa Guirené, n'a pas na vous êtes tellement ébélé Philippe, tout n'a pas mbote. On se retrouve très prochainement. Imak, merci beaucoup. En tout cas, bonne année, tout peut bonne année. En tout cas, bye bye. On se retrouve la presse, presse m'tafoula. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.